Bonjour, bonsoir, Bandeko Bandaka, Papa FTM ya Congo Milolo, lelo tozali dimanche le 25 décembre. Boyebi journal lelo ezali Noël et Bandaka le 24 na Boutou et si la le 25. Donc Noël. Donc en tout cas, joyeux Noël na ba ndeko nyonso tout o ba Holanda émission oyo ya Papa FTM ya Congo Milolo TV. Toujours na émission na bino ya dimanche à vous, lelo oyo yo naza kosenga na ba peuple congolais nyonso tout place bozali na opesa bino ba mbote, ba courage, bokengela mboka, lisu gauche droite kengela mboka, monguna azali pembeni na yo. Sans plus tarder, lelo yo na koloba mingi te parce que ezali journée ya fête, mais mawa mingi ezali na bandeko na biso oyo bazali partout na Congo oyo bakimi bitumba, bakimi ba viol, bakimi ba agression, bakimi ba massacre, baza na kati ya zamba, bango nde pasi mingi na motema pona bandeko oyo bazali partout na bazamba, bayebi place ni ya okende te, bayebi place mudini na kosunga bango te, batamso basali 2 jours 3 jours ya marche, balie bien te. Motema na ngai, nzoto na ngai, makanisi na ngai nyonso tu ezali na bandeko wana oyo bazali na souffrance place nyotu bozali. Congolais place nyotu yozali na souffrance, botiango na mutu na bino ke ngai Papa FTM ya Congo Milolo TV nazo partager mawa na bino place bozali. Courage makasi place bozali. Nayebi que ce n'est pas facile na batango ya ba fête, ole bova na ba famille na bino, ba tata na mama na bana bango, mais boza éparpillé. Bana musu bazana bazamba, batata bakipes bakenda boyebi te, ba musu babomi bango na minute oyo bazoboma biso tous les jours na ba Rwandais. Rwandais, Ougandais, Burundais bazoboma biso tous les jours. Na sepeli mingi makambo ya kosoma minduki pona ko équiper armée congolaise, balongoli makambo ya notification. En tout cas sikoyo bokose ya suba makambo te, bosomba bibundeli, bosoma minduki ya makasi pona ko sécuriser mboka na biso RDC. Ba frontière na biso foto kanga yango. Frontière nyoso tu oyo ya Congo il faut kanga yango. Surtout côté à est. Ba frontière wana ya Rwanda, Uganda, ya Burundi faut kanga ba frontière wana nyoso tu. Bosoma minduki ya bien. Si ça est au côté Rwanda, to côté Rwanda, to ningisa pe kuna bayo kape quand même souffrance. To kufi mingi. Pona makambo oyo etali makambo ya ba élection, naoki ba enrôlement ezobanda le samedi, ebandaki hier samedi 24, ebandaki hier ba enrôlement, babe ko dire 45 jours. Par quel miracle na ebité ndenge ni bakosala nini bako enrôler bato pendant 45 jours. Ezali pona Congo mobimba te, mais na bandi ezali nanu mpona ba Kinois pendant 45 jours bata na ndenge ni osala. Mais sans oublier que na kati ya Kinshasa plus de 10 millions.
ville à Kinshasa a plus de 10 millions d'habitants. Na habité na 45 jours, ceux qui ont ça un miracle, par quel miracle na habité. Pour na battre, ba voter battre la diaspora, bazuka à 5 pays. Bazu 5 pays, bazu Belgique, France, Afrique du Sud, Canada na États-Unis. 5 pays wana bazui ba pays wana nde bato bazala ba diaspora bazala mboka na bango ne mutu ba voter na élection présidentielle en 2023. Donc en décembre 5 pays wana mutu ba voter. Afrique du Sud, Belgique, France, Canada, États-Unis. Pour l'enrôlement, il y a des pays où on a évité, ça n'a clarté. On a évité dans le moment où on a il y a des enrôlements dans les pays où on a s'enrôler dans l'ambassade. Est-ce que c'est local? On a évité. Mais à ce moment, vous avez beaucoup plus dans le niveau de l'ambassade. Donc, vous avez voté dans 5 pays où on a évité de pour le moment, les informations de mon côté, et qu'on a des informations de mon côté, n'a pas de mon côté. N'a pas que 5 pays où on a voté. Vous comprenez? Mais le moment où on a un enrôlement dans l'ambassade, et banité. Pour aller au Kangabino Mingite, na otika bino ouvana na ba famille na bino ezali mikolo ya fête malgré tout mitema na biso ezali na bandeko baza na souffrance bandeko baza na ba guerre bandeko baza na bazamba bandeko ba perdre bandaku ba inondation ba tebe ba kufi na kata Congo partout ba kufi ba perdre bandaku ba perdre basibana malgré tout wana ngai naza na lokanisa pe bino. Pona moko ale na tikibino tokutani mbale koya au revoir ba bon dimanche na bino na tikibino na ba keke image o ya mboka botala kaka ba apprécier bo s'abonner massivement bo tcha ba commenter bo liker surtout ko liker pona regarder ba vidéo na biso na tikibino pona dimanche lelo na émission na bino dimanche à vous. Tokutani Balasima. Bonne fête. Au revoir. Ciao. Masomalia mene wanditu Masomalia alimutiraji mumulona anawabagira mene mu Masomalia siujidika bade pano ba broda hapa alimene alimulona unonda kumalawi ilimuona redi kuno kumalawi alimulona mu Masomalia mene Manyemba abande ala kwa Manyemba One day, I